Oui, Bandeko Mbote Nabino, Ezangawana, le révérend Jacques Dina Banza. Naza koloba mingi na ba mama, pour mama mutu otikala na bana, bino mutu otikala na bana, bino be mutu otikala na ba koko. Alors, message ya lia oyo, message yango oyo, bo batela bana. Botala bana pa ba kendeke, makamusu bakutana na yango. Nakoloba mingi te, naza na video moko mukiawa, nakotiela binongo, naza na video mibale, nakotiela binongo, po botala epai bana bakendeke, bakutana na makamu nini. Yangwana yo mama, il faut sologa mingi na bana. Il faut sologa mingi na bango. Soka uti classe. Po ayebisa yo, nini lekaki. Sona lobi mama parce que maman ndem tozaka mingi na constance na bana. Bino tozaka mingi constamment na bana. Et papa pe suka azoko landangai ayeba ke yepe considérer c'est-à-dire les parents. Alors tokotala yango et bongo to continuer koloba. Merci. De kolanga landa vidéo ya kebi nyonso tout. Kobosa ko partager de tellement muzeko se passer dans le monde. Kobosa ko partager de kolanga partager bande kolanga bote ba mboka to ya eza mboka mo ya mabe to longa ba désordre to longa ba distraction. Toto batela bana biso mwana vakende classe ko samela mwana je mwana zongi ko nga bozala musika na mwana te. Lukoka mwana za la permis poser ki ba question mais ko speko makamne zo ko se passer. Ba mboka o bazo ko baby sa so ba de le basage to bazo ko nise bana. Donc yo papa ko yeba te mama ko yeba te ba biso yo mwana. Quand on a musclé la moine, il te fait dialoguer avec la camille. Tout ça toujours dans l'esprit à prière. Chose dans l'esprit à prière, c'est pas le sambo, il y a un combat de la bino. Pose la musique là-bas, tout le monde va distraction pour soi. Mon qui les a bien, tu peux te passer au baby, c'est le choc ban à tous les bas âges. Parce que ni c'est moine. Mais tu moi mon qui aussi la question ma cambo pour y retrouver ça normal pour un con enseignement voilà. Or qu'est-ce que ça va être ce ban? Toké babo ke bande ko na tout le monde va distraction pour partager vidéo bande ko, pour partager vidéo ke bande ko nyonso tout. J'espère que telle vidéo wana ezali passe de ko na ngai tout le monde la distraction, tout le monde la distraction. To battre la bana biso baza à venir à lobby. Bandeko na banzi boyoki pe bomoni. To bima na distraction. To battre la bana. Na banzi boyoki. Bandeko faut kozalaka na via prière. Yangwana bandeko bino to bokendeke na église. Et bino mtu surtout landaka biso na nzela ya ba media. Il faut otalaka nani ozolanda ndeko na ngai. Okoya ko bebisa vile ya bana na yo pona muto yo landaka azani musala nzambe te. Pona yo oyeba musala nzambe ezali mutu te mutu koyebisa yo. Landa ye tangu azote ya maloba na ye ya nzambe. Maloba na ye ya nzambe okoloba na yo ke oyo aza musala nzambe. Mais soki omoni ke mutu aye ke ngaza musala nzambe. Mais mutu na musane ba polémique. Koswanaka kokota makaba famille ya bato muta kufi ya komisi yango ya ye soko moni biloko ya ndengo wana boma ye kotale lisusu te mosala nzambe soko aleki il faut ye la yo makamu ya Bible akoyelo likamu susu te oyelo likamu ya Bible na likamu ya Bible wana autikilo ba verset bokolo bake mendeni yolo ba makaba politique ndeko nanga yo kwanga a priori biso to koloba ngo politique te mais to koki koloba yango to na droit ya koloba ngo so to moni ke mboka ezotambola malamu te mais soki mboka ezotambola malamu biso to bimaka kuna to ki pa soutenir en France mboka etambola très bien bato bazolia makamnyo so bato travailler koloba ngo likamuni mais na mboka oya biso bazo copier ba démocratie awa mais bazo appliquer ma B na kola kisabino ba musu bazo ko sedi bazo ko bakenga za musala nzambe mais makambo ye na mweza ya nzambe te
Bande ko ngai. Botika ba distraction. Ebele ba monaka ki babi ko sambela nzoka bibi nango ko sambela te. Alors soki yo yebi ko sambela te, Satan yebi ko yebi ko sambela te. Ba prière nyo so sala ka wane ki nena mayi, ki nena pamba. Nazo pesa exemple. Mutu azo sambela lobi ba malédiction nyonso yo tindela kinga. Na zongisi yango yo moko. Omoni prière nyo na ndiko nanga. Omoni prière nyo wana oko sambela ngo 20 ans eloko te. Ozo zongisi la mutu na ba malédiction. Na kati ya malédiction, ba démon bazaka na kati ya malédiction. Alors moi na nzambe akopelaka na ba démon te. Omoni osiko. Moi na nzambe akopelaka na ba démon te. Parce que na kati ya malédiction ba démon ba fandi wana. Alors yo siko zo ba malédiction na ezongela yo, Satan ebelisa ko yibo sambela te. Ba bana ko frapper yo, o sambela ka baler nyonso eloko te. C'est pour cela maman, tata, mutula mokili, il faut yokaka. Tant bazolo bana yo, yokaka. Namona ki docteur wapitia wa mikolo alobi na sataniste efonge. Mais ndeni ni mutu oyo ya kana bakomba bo lobi te bakoma batu. Mais yo loba ko za musala nzambe, pourquoi ko yela batu bakoma nzambe te? Koluka kana ba famille batu, koluka bakomba batu, koluka ba polémique banini. Ndeko nanga ngaza koloba. Oyo alingi ayoka ayoki. Oyo bona ye est obligatoire te. Mais kozala malamu mingi soko yoki. Soko yoki ndeko nanga ekozala malamu mingi. Parce que tozo mona ebele bazo yoka te. Mais beaucoup la côte à l'hôpital. Aluki babane luka Bible. Atiki siko mutu ya landaka. Bato ebele bazo loba nzambe avandaka na église o bato batongi te. Bande ko nga boyoka nga. Balukaka nzambe na ndaku te. Balukaka nzambe na motema te. Balukaka nzambe na église. Nzambe avandaka na église o bato batongi te na ba bâtiment te. Mais église se réunissaka toujours na bâtiment. Jérusalem na bâtiment. Pas Pierre bato babongo na ka ebele zaka na bâtiment. Donc mutu amoni verset biblique mais ebini ko expliquer yango te. Lukola yo pe oyebele ko moko te, olandi voyou. C'est un voyou. Expliquer on est mususu. Mais tango azolo bano likamo église, ayebite que il y a l'église locale et l'église universelle. Il y a ebina été. Il y a tango monika verset malamoko l'interprétation yemoko. Ale bando ki ba soutenir ye. Tango yo mona bato bele balandi bando ki wana yo yebite yo bo ko soutenir ye. Okolela ndeko na ngai. Okolela. Zala na vie à prière. Moi na outi classe solo la na ye. Na âge ba minere wana mike ba 10 ans ba 5 ans ba 6 ans ba bomba na bango te balobaka. Parce que comme na âge le kutate. Tala obomoni oyo boyebite initiation ni zali. Ba bébé ça va toujours moi na tango za mona muke. Ya on moni ba pesa kindoki mingi souvent tango mona zana kata zemi. Ou bien azana moins de 3 ans. Ou bien moins de 6 ans. Parce que tant que kola nango abano nango normal. Si go tango ko mukoro bolibiko zaka ndoki abano kamwa. Mais parce que tango zaki mona muke balakisi yango. Ndebo moni mwana bana wana bazola kisa bango, bazana bana mike. Et tango ko mena nango tango yolo bande ezande ngona te amona drôle parce que akoli nango. Tande bazola kisa bango initiation. Mwana kina classe. Na yambaka mwana musula longola kindoki awa. Abina nga pasteur moi j'ai distribué des chocolats. Azo panza kindoki na ba classe azo bengango ba chocolat. Tangu mama na yamoni ke no l'école on a pesi bena bana kindoki mingi ali alongo l'école on a balongo pe ndako na ba ko vanda côté mususu. Bande ko nga la plupart la base ya kindoki. Ya ba ndoki o ba kina kisasa. Ebele bazana poto. So dans le Bible c'est parce que basi mutu bazaka mingi na kindoki. Pe basi mutu apesa bana mingi kindoki parce que bango to bota maka bango to garda bana soka sisi wana yepe ka mutu garder ba koko. Mobali ko tona zakani na bana te na ba koko pete. Donc sata za mayele apesa ko mingi na basi pour basi mutu atira na bana, ba bebe saka bana, basi mutu atira na bana na ba koko, ba bebe saka bango. Peut-être bon mona za ba bebe za ndengwana.
ngana te ya mateya te pona ko sepelisa bato na te ya bato ndenge ezaka na Bible soko olingi yango ekozala malamu mingi mais so olingi pete etali yo mais ekozala malamu mingi yo olinga yango alo bandeko nayebisi bino lisusu botalaka nani yozolanda na YouTube soko omoni ayaka na bakombo ya bato soko omoni ayaka na mateya mo mpo asepelisa yo soko omoni baverset biblique eza concordance te mais makambo na ye mingi eza basé na bamusicien kokritike bango kolandaka ye te nga nazoloba na ngai soko olingi koyoka mais kozala mingi oyoka sinon te un jour osima motu ntango okota na hôpital ozoluka Bible olingi so ye te obanda oluka biso ba oyo nazoyeba bango olingi lisusu ye te obanda oluka biso ba oyo parce que omonaka soko ozolanda nga ozomona baverset nazotiela yo na baexplication eza ndenge wana mais lokola ngai ezalaka mpona kosepelisa yo te okolanda nga te ndeko na nga soko ozwi video oyo luka ozala gentil opartage yango na bato ebele nzambe akapambola yo mpo kosauve mpe bato ebele tokotala sikoyo oyo ya mibale bolanda na bokebi nyonso nyonso toko bango bakende kosala kuna epesa biso da signal liboso ba 4 heures tosilisi wana tobongisi da makambo nyonso esalemi da butu epuis na ntongo nde 4 heures fo tolanse ntongo toyokoma na 4 heures pan tolanse tosassocie na e tonégocie na esprit aérien oyo mapata epuis etindi mbula ntango etindi mbula epuis mbula ebandi obeta ntango ebandi obeta ana epuis totindi demo géant akatini singa courant on ekatana na matadi kibala akwesi câble wana ntango akwesi yango boye mbala mai wana epuis mai wana eboma na nini eboma motu nyonso tu te eboma kaka oyo asambelaka te oyo asambelaka te nde ekoboma ye pamba boye atoni ati mai wana ndenge nini eboma o te osalaki réunion dia na butu donc bato bakufa na matadi kibala ezalaki opération oyo bainvitaka yo oui opération tosali réunion epuis tobongisi makambo nyonso tolanse singa ekatani bato bakufi mpona kotosenga bolimbisi mpona bafamille oyo bakoya na makambo wana epuis ezalanga moko te ezalaka na banani bamembre ya famille na bango deuxième eloko nakoma kofanda na yo fande na yo koma pena na moi pena comme na grade ya makasi na yo kutana na Satan deuxième fois tant na yo kutana na Satan na yo yoka adoration bato babanda ko adore ye bazo adore ye makambo nyonso et puis badoration nene banda ko yoka ba chanson ebetama na mokili ya ba chanson ne banda obetama na mokili ba chanson chrétienne na ba chanson mosusu pe ya mokili ya liboso bibomba bomba na yokaki ya banda ko adore ya mibale nzembo ya nani ya moto ya majabu mibale nayokaki nzembo na ye mpona koki otanga mpe kombo nete nzembo ya moto président majabu wana nayokaki nzembo na ye banda kobeta na bato na ba jeune fille oyo bazali ya mibale pembeni na ye ya nini oyo bazali pembeni ya majabu ya mon meilleur ami banzembo na bango nayoka telema ebele banzembo ya bamusicien chrétien banzembo donc banzembo mokili donc presque bafali bakofi banzembo wana ebele nayokaki na nzembo lisusu oyo ya moto azalaki bien mais aya kobeba lisusu na dernier temps abanda kosalela nzambe maya kobeba moto ayemba nzembo ya nini nzembo ya ana kombo na koto oyeba me nzambe oui ayemba nzembo ya nzambe
azalaka na mwa defo boye na loboko wayemba ntembo ya komando ya munduki nzembo munduki oui ntembo wana shushu na yakoyoka ngo banzembo presque bato ebele na yakoyoka mpona epuis tobandi osolola ayebisi bango bokata bakati masolo na bango apre eyeko adoration banda oyo waka banzembo ya bato wana ndi baza eza kwa bandeko bolandaka makambo ngana lobaka bolandaka makambo ngana lobaka ezala ya mboka ezala ya nzambe soko oyoki ebimi na monoko na nga kotiango tembe te mpona age naza nango nakolinga te na satisfaire bato mokili boyoki nalobaki na bato mosusu abi soki bokende kolanda kosambela epai ya frère Patrice bomona lola te frère Patrice amosali ya nzambe te oyebi ke na kamwaka bandeko na nga bato mokili balingaka te motolo ba vérité na biso me frère Patrice amosali ya nzambe te même pas ça tozala na bembe moko boye ezaka mpa na biso kala toki na beau-frère moko boye azalaki Brazzaville ntango akoti akokuta bazotya nzembo ya frère Patrice abi me bino bosambelaka me ndeni bokomprena makambo te makambo nini bakomprene me motu oyo aza moto ya nzambe te nini miyoka banzembo na ye bokaka voi na ye teke eza ya mokili oyo te alobi tozalaka na ye kuna ntango alobi tobangi biso sikoyo tolobi bozalaka na ye kuna elingi olobani donc yo zandoki abi nalobi na bino ke tozalaka na ye kuna loboko wana bino monaka ebuka na kuna eza yandi loboko ya normal nzambe nayebisi bato boyoki mwana oyo alobi nini alobi na ye oyo ayemba nzembo munduki kuna tozalaka na ye nzembo munduki eza ya nani ya ye ya frère Patrice baloba na bino ke moto soki nani gege oyo mbiye bato balingi akondiba basala bino ndenge bango kutu bandoki balobi ke gege oyo aza moto ya kuna bolingi te me mbiye oyo mbiye me defete ya kotala ekabdi eza mosala vraiment mosala nzambe oyo nani oyo bokendelaka na kisasa kuna basalaka sise ya nganga wana nani aposali komona ye ya muluba mukuna kalambai walesa ese wana vraiment baza basala nzambe ndeko na nga sala nyonso oyeba mpe ya liloba okokamwa ndeko mosusu nayebisaki esumuko mosusu abi omoni Marcelo c'est un aventure de mosala nzambe te tendeli nio ngabi Marcelo ya mosala nzambe te yo ebino liloba te di faya no tranquille moko mosusu natala ye azomemelaka video yo pasta tala video yo Marcelo alobi so olingo bala mwasi il faut d'abord la goûter ngabi est-ce mosala nzambe akoloba de wana yo olobi nanga kutu wana me Marcelo so na baselemane bafoti ebele mais lukola ayebi ke akoloba ngo na français pour vous impressionner ali bozwi mosala nzambe la plupart ya bato bazala kini soko omoni bateyaka na français so des aventuriers aza koimpressionne bino parce que aza na kati ya kisasa na kati ya mboka na ye il faut ateya na lingala aza koimpressionne bino mpo olobaki lokola bafrançais kibosala nzambe eza mpona français te eza mawa mingi bakoloba noke kolandaka moto oyo te azali mosala nzambe te te bolandaka sataniste ifonge te azali mosala nzambe te mais finalement eza pasi est ce que yo vraiment soki barwandais bamoneli biso na makambo ya nzambe so bazomonela biso tuka toza bazoba biso ntango tozokola mpo ya koloba na biso ke yoza mosala ya nzambe mais non fo banga ntango tobalobi ke o mosala ya nzambe c'est-à-dire mosala mpe ya nzambe bamoso mpona bango wana mikolo nyonso nzambe asala baza na YouTube mikolo nyonso baza na réseaux sociaux nga zali ya bana lendi na mo libanda te naza osala délivrance ya 4 personnes et aussi la dimanche 4 personnes je dis bien 4 personnes et aussi la dimanche
dans un temps matin. Il faut d'abord que ça matin pour dimanche. Jeudi, c'est hier. Bandi minanga. Moi, je matin, parce que je suis trop occupé. Mais il faut d'abord que ça matin pour dimanche, dans 17h matin. Lelo. Tant qu'on dit comme ah pasta bibi ça tel loko yoko que ni ne ça maintenir ni na lobby. Na binde ko ça habite non soit même 30 minutes même mon ke. Na bibi si ango. Tant on a ici ba yuto tin langa ba oyoyo. Na bi bon na profiter pe kaka na tin nango zo nangoka na nyoso balika 1 heure après na tik nanga. Moi je me demande ba to ba ba kiaza musala nzambe o mona ki mikolo nyoso na réseaux sociaux atanga ka bible air nini à délivrer à tout quand d'abord elle va délivrer parce que délivrance c'est ça liwa ils a blagué mais si on dans un pasteur il y a un barabino bolanda ka ba cinéma et pas ya mutoyo ba bengami pasteur oyebi que la plupart de ba sorciers ba satanistes ba zoka titre pasteur té ba zoka mingi apôtre prophète souvent yangwana frère évangéliste parce que il y a des pasteurs pasteur parce que pasteur mission ezali prêcher la parole de Dieu, délivrer les captifs et guérir les malades. Na uti ko expliquer ba on a délivrer ce que la différence qui existe entre délivrance na guérison. Na ba église belo qui na ba délivrer ba tiko ka ndengwana sans que ba expliquer yo délivrance na guérison ba expliquer yo ngote. C'est pour ça il y a trop de shit. Il y a un monde qui dans l'église ba bi karaté. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Cela veut dire que tata na yo, maman na yo, koko na yo, leki na yo, dekono moi si, kingandi, esprit non pas sorcellerie et cause na ye. Ce qui m'a tapé c'est moi no kindoki, abomi yo koboma. Ndoki azanga mawa, ndoki azanga morte. La sorcellerie est une force très dangereuse que Satan déploie pour détruire les enfants de Dieu. La sorcellerie, c'est une force. Satan a utilisé pour avoir ça dans le. Donc, moi, on a vu mon wana. Moi, n'a pas zate. Mais si on a un pasteur, on a tinga kindo kesili. Parce que ayo qui sont été abimi si. Donc azam tout monde sur la kuta ni na tunie est-ce que l'union on susté alba so le gars sili to sali musala. Ma be ko la kindoki soki aboyi soko aboyi fo otikaye et le mo sala zate. Mais na age on attend bayaka na sala imposition de main na baby si na biloko za mutuna yewana. Tona otuna ye est-ce que l'union soit ngote loba bible ngo loba ki lenga susté. Soko le biya to bani musala et le kende amwa mke. Ma base na ba oyo ba kuba ba mikolo neti ba ifogu ya ba ngoto elongo asuste mais oyo na moni awawa soki vraiment na poto awawa ba me mininga ye ole upamba oyo banalo bananga ye mona tresa ke pa pasteur ko boma ko pona ngezelo upamba mais parce que ba age mokote atika akuba normal sikoyo abana ko distribuer chocolat na bekola bato na ko ba bekola ngote so pa parce que toujours vendre na mboka moko eza mboka ba plainte sur le vérité ba porter plainte ça de prison. Matthieu 10, 36, Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les sorciers sont hypocrites, jaloux, haine, pas d'amour, ne pardonnent pas. Ils sont curieux, ils aiment dominer, ils aiment boire du sang, ils se croient supérieurs en connaissance et en puissance. Biloko yazana ozuma ndenge petiola zaliwa na monde ya ténèbres azali biso ba 45 ans. Alors yosiko na monde physique na biso ozuma na yemo na muke. Alors biloko ya yebi yo yebi amote. Alors il se croit supérieur en connaissance et en puissance. Ako bomayo, ako tindro ba maladie, ako kango mabota, ako kanga quartier mo boye batu bako balate. Yamona lobi ki biloko na basala ki bato akufa akaka bato basambela kate
ndeko nanga nazana basi ebele bazo ensemble na mibali ayokanga nzambe azo ebiseke mosala nzambe ye wana mais lokola Satan na bato na ye basalaki ke badiabolize ngai ana bareserve bazoya te mais sikoyo babele sopara bango nyonso pasa tolandi omona ka vie ezaka ya combat mais vie eza ya combat te biso moto toza droit tozoteya mateya ya solo bato balinga biso te bafingaka biso soki otangi na Jean 10-20 Jésus Christ bazofinga moto liboma bayibotika kolanda ye amisala mabe nde mopela biso mais bato neti bawalesa bamukunda basataniste ifonge bagegembiye bakalambai bazala nzambe te mais bato balingi bango mingi kelotala baeglise na bango so nga na tie libaya awa na teya sataniste ifonge atie libaya awa teya bato bele bakokende mpa na ye pananga te nzela moke bato mpe royo moke nzela ya monene ya perdition bato mpe bakokende ebele kuna bokufa kutu. Il calmonie, psaume 105. Kotonga. So ngo bandoki ko, omona ndoki atonga mingi. Ye wana zandoki. Ye musale ndoki yango wana kotonga. So la mutu tonga batu mingi. Kabona na ye. Eza signe ya sorcellerie. Ils sont des menteurs comme leur père. Jean 8:44. Ndoki nyoso amta kuta. Bana on a une papa, là où nous allons, la première des choses qu'on nous apprend c'est le mensonge. Et de faut pas parler. Même si tout le monde est condumaté. Même si tout le monde est condumaté. Ils sont têtus. Ils nient tout. Et changent de langage à tout moment. Ils sont ingrats. Manque de reconnaissance. Au contraire, on reconnaître l'autre. Ils changent la destinée des gens. Ils changent la destinée des gens. Les riches deviennent pauvres ou alcooliques, drogués, vagabonds, fainéants. Ils cachent leur sorcellerie par des œuvres bonnes. Ils sont des manipulateurs. À l'église, ils se déguisent en chrétiens. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Les sorciers se servent de nos propres paroles pour les utiliser contre nous. Neko, kebaka na kolobaka n'importe quoi, pa ibandoki bali. Oh ngana ko boma yo, oh ngana osala boy, ba ozoma lobano wana ba tiango na misala, mwana kendaki akufi, muto ko bimandoki siko yo. Bible lobi na yo na Job 15:6, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Neko tanga la Bible mingo bano sepelaga. Tanga la Bible mingo bano sepelaga. Na bosa ni verset o mkolona kasaki ke ezaki soki proverbe. Heureusement sœur Dodo, je crois na sœur Mama Futa ou bien na Mama Kana moto ba rappela ki ngai ki te eza Job. Na base na sœur Sandrine je crois. Que eza Job 15:6. Na pesa ba merci mingi. Ndeko pa na ngai tant to sala ke ezaki sengwa. Nako tuna verset bo ba répondre balamoko, cela veut dire que bachaka penza makamutu na misala. Donc j'ai été aidé ce jour-là, je crois par cette Sandrine ou bien Dodo Sadiki, Mama Futa, Kana, Mama Kana, Bamusou Nambosani. Je crois Emmanuel aussi, ou bien Makisita. Alors, mes chers frères et sœurs, après exécutoire de ta parole, c'est toi qui seras considéré comme un grand sorcier. Voilà, mes chers frères et sœurs, attention, Éphésiens 4:27. Ne donnez pas l'accès au diable. Quand on rapporte été, ba mama bino tozo la nangai boyo kaka. Bino bana awa wa sozo na mama na yo, azana ba quelque soit anta afana na ndako. Pesa ini numéro nanga akota ka enseignement. Alanda ka enseignement. Ti mikolo etikali enseignement solo. Numéro nanga ezaka 06 51 03 90 89. Botanga mingi na psaume makabalobi awa. Psaume 56:7 balobi we. Ils complotent. Ils se cachent. Ils observent tes traces, mes traces, parce qu'ils avaient à ma vie. Donc, bando ki baza wana. Tant bando solo mabe.
partout. Partout. C'est pour cela que il faut toujours se nzambe à rendre yo invisible pa benimi na yo. Ndeko nanga ozomona passe parce que bino osambela te. Oyi ngai pa nanga ba discipline nanga tout ba osambela. Tout. O ba yaki na kosambela ba lukuta wana ya bien te yo continue la bato wa moto. Tika ngokuna. Isa ya Bible te. Sambela o ya Bible. Prier c'est demander. Prier c'est le mususte. Prier c'est demander. Adoration c'est la prière te. Louange c'est la prière te. Confession c'est la prière te. Luka ba définition nango oyi ba kisa ba prière te. Ah pananga ezali école biblique. Bato basaka ba cours biblique na ba yaka ona musu ba kimaka. Tanga ya okuta ba tanga na jid ayi ba jid yate. Mais amona mutulanga awa marama fongoli ya azotanga. Nazana belé awa ba uta ina tebe de Jova catholique pa belé ba ba di lobate ba ko ba verset biblique te mais le lo yonga mona na sengo. Jour na okufa na okenenge Jésus Christ kina calme po atira ba apôtre wa sa musala. Nga peta on okufa na okende na kotika bato ba otika na osala musala. C'est pour cela na sala musala nga même yo soko lobby ozo boma l'air na yo pour rien. De toutes les façons ceux qui yo critiquer ngai ozu déjà malédiction. Soko critiquer ngako ozu malédiction. O mona oyo koyela yo etali ngai te. Nga musala nzambe. Musala nzambe sakana na été. Parce que nazo komona pasi butu moyi nazo la te pour na ba na nzambe. Allo bandeko nasilisi mais je crois que nous avons une vidéo moko pour ne pas moni awa pour na sala mbango pour na 18h na mondi mazo bima na délivrance il faut to bon de l'émission na 17h45 voilà. Allo bandeko je crois que vous êtes suffisamment éclairés bon moni bana na biso pa bazo kende et sukanango na mboko toya bon mona ndenge ezo sukelaka bango. Bomoni mona mususu yandoki je crois qu'il y a cause dans moins de 10 ans bino ba maman mtoyi ba âge bana na ebte so cause ba 10 ans to ba 12 ans azo expliquer bino ndenge mais to pas to zo vidéo ngo atiete vidéo ngo atierte mais ndambo wana oyo batindelinga natika ko lakisa bino ngo bokeba ka ba mama kolali saka ba poubelle salité na ndaku bandoki balinga toujours pas salité ali bokeba ba mama na confiance muzaka nango kokotsa camarade na cuisine yo afongolaka nini nzungu yemoka tombolaka biloko nazolo bana otika oyi na bango mais nazolo bana yo ba précaution parce que Bible le Bible en Matthieu 10 16 je crois 10 16 je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents et vigilants. Merci bana nzambe nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. C'était le révérend Jacques Dinabanza. Tokutani Bongo Mbala Yassima.